Otoyebi basa nzamba nguya bazaki wana ebele. Ebele. Mais Dieu me dit du doyaka. Et tant na ye papa Brad na oki passe pour ça kolela pour na kota la kufa ya Yesu na croix Golgotha lelo Jésus azo bénéficier na ngo epa bato mingi te. Oyebi oyo nabi na yebi. Abi menga na yebi te. Tant la kisinga muto liboso nga na yebi te. Nga ndesko na bandi ko poser ba question. Nabi Seigneur bongo ye. Kolo abi na nga na yebi te. Papa ba pasteur. Basala nzambe. Et j'ai vite compris que au batu bazo mona eza onzamba yebite. Et ça onzamba yebite. Toi de Vaseline qui s'est passé ici. Il y a des pasteurs aussi. Quand un pasteur dit à l'autre que parce que toi tu le regardes dans les yeux. Nzamba yebise nga bibangote. Ah. Je vous dis la vérité. Nicolas est témoin. Je suis un homme spirituel. Oza deuxième fois na ngai. Na leke pa na yo. Pena internet. Pena internet. Nzamba yebise nga bibangote. Passe na ngeza ki ba brebis wana. Ba perdu. Ba brebis wana baza déjà perdu. Baso landa berger mais berger ça sous boson na bangote. Berger déjà quelque part et bisiko berger ki nzamba oye ba sous berger wana te. Et ça pour mon qu'il va nous avancer. L'esprit de mort, lui perd ses corps, lui perd ses corps, au nom de ceci. Et c'est là qui n'a se présenter. Et on a télémi, dans le but, je suis un homme spirituel. Je suis prêtre et sacerdoce royal. Les prophètes Dido Mouyuda, Moleksaza Namboka, défenseur à Jésus. Qui n'a sala qui a ngoté, et n'a que ça la défaite n'a kabana ensemble. Parce que Nzamba perd Dakate. Nzamba perd Dakate. Et l'autre aussi de ton corps. Na bimi na 400 zoto nangai. À plein kilt. Il y a des personnes au bande comme on a que papa na biso a télémazo azo continuer côté ya. Papa télémazo continue ça musala Nzambe. Mais ngai moko nazaki sous place wana te. Muto il faut affoxer parce que ça na Nzambe te. Nzamba bisa ngai bi muto te. Sorti. Oui. Tu n'étais plus sur terre. Oui. Comment est pena ma patate? Oui. Molanda qui oui. Qu'est-ce qui est entre ces deux? Et belé bazo zouate o ba senge pa Nzambe. Parce que entre ma belé na likolo et ça l'esprit o ezo konza place wana. Donc Cindy message le souki. Et souki. Comme patata. Non. Koke problème ya mutu zakate tango asambelaka. Mais problème ya mutu zakata Nzamba répondra kai. Etikala moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a memeli biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o memeli biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Ah, les amis Miss Lo boutique, tout est à l'arrivage de France, États-Unis. Nous avons un prix de Kiko. Contre Kiko. Non, quand la bureau sur son baya, aïe, tout qui n'était moué. Ah, tout qui n'était. Ah, les amis Paris, États-Unis. Les amis mélange. D'accord, la même différence dans l'eau parce que le réseau par colibo, tu fais des tenants, tu vas pas me faire un style de moué. Pas à sur pour de ça à 48 heures. En tout cas, ma qualité na moni, hein. Moi na maman, kobukanate. Soko lingi olata, kitoko, peba yebayo, yakambangu na Miss Lo boutique. Nengo okokuta basapatu bilamba ya basi maquillage mafuta ba parfum pe biloko mususu te
poto ekiti na Kinshasa. Pour mon biso ezali pas cité. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5, commune de Kasavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibinombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na zelati. C'est difficile, ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme Eza, Marin, numéro 16. Numéro de téléphone, Abisso, pour na bateau, balingi ba contacter Bisso, pour na ba détail, Moussou, Eza plus 243 89 72 32 229. Zamba Pambo la bateau, Nyoso, ba quoi assister Bisso. Chez Bisso Télévision, chaîne Oyo et Kokani na yo. Mbote, la grande famille internaute, notre slogan Mbote. À vous tous qui nous suivez partout dans le monde, merci pour cette confiance et la fidélité. Vous ne cessez jamais de donner sur cette chaîne éducative, professionnelle, la chaîne qui nous ressemble chez Bisso Télévision. C'est ma chaîne, c'est ta chaîne, c'est notre chaîne chez Bisso Télévision. Déjà plus de 146 000 abonnés. On vous demande de vous abonner très massivement sur cette chaîne chez Bisso Télévision, une chaîne qui fait de nous de bons serviteurs et de belles servantes de Dieu. C'est grâce à cette chaîne qu'on arrive à recevoir des bons pasteurs, de vrais, si je peux le dire comme ça, permettez-moi, de vrais apôtres, des bons prophètes. C'est une chaîne qui fait la référence des meilleurs, alors des meilleurs de notre pays. Merci pour ce que vous faites pour nous, nos pasteurs, nos dirigeants, nos bergers, si on peut le dire comme ça. Merci à tous nos abonnés. Et on a moins 25% d'abonnés ici au pays. C'est-à-dire, vous êtes à Kinshasa, Kolwezi, Katanga, Owele, Bawele, partout. Merci pour cette confiance et 75% d'abonnés partout dans le monde. Donc voilà, vous êtes au Canada, en Chypre, aux États-Unis, en Angleterre, partout. Merci pour cette confiance aussi. Si c'est pour la première fois que vous nous captez, là, vous êtes en rouge, s'abonner, appuyer ou cliquer. Évidemment, il y aura une cloche qui va sortir. Alors, vous êtes la première à recevoir toutes les notifications sur notre chaîne, chez Bisso Télévision, la chaîne qui nous ressemble. Appuyez sur la cloche, vous ne serez jamais déçus. Merci à toute l'équipe de chez Bisso Télévision. Chris, derrière la caméra, merci à toi. Merci à Elias et merci à Denis Monsolo derrière la caméra. Merci à Benny, merci à vous tous. Chic Moukadi, nos héros dans l'ombre, vous êtes là, merci à vous. Et merci à tous mes partenaires, je salue Aristote Kitambala, sans oublier notre parrain de tous. Papa Lux Pereira, l'homme à la barbe blanche, merci à toi, merci à ma maman Aminata Nomalabile, Nadine Moadi, maman de Londres, maman Nadine, merci à toi, merci à Franck Komamba, bon séjour à Paris, merci à notre assistant principal, Lévi Pailly, l'assistant de notre groupe, Jean-Sine Gobila que je salue, il y a des concours sous soif de servir les autres, merci grand frère, et merci aussi à notre directeur des impôts, Jacques Dembélé. Voilà, aujourd'hui, je suis là avec l'un de nos meilleurs, c'est comme ça que je préfère l'appeler l'un de nos meilleurs parce qu'il est meilleur aussi. Ça fait longtemps qu'il est avec nous. Il est passé qu'une seule fois parce qu'il voulait parler de son témoignage. Et aujourd'hui, quand il vient, c'est parce qu'il y a une révélation.
Il avait même refusé, il m'a juste parlé de ça. Brad, bon, regarde ce qui m'est arrivé, regarde ce que j'ai vu. Je lui ai juste posé la question, Père, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oh non, c'est sur le cas, circonstance, c'est ma cam. Il m'a dit, j'avais un message. Mais Dieu ne m'avait pas encore permis. Il y a 3 semaines passées. Tout ce qui s'est passé ici, j'avais déjà vu ça il y a des jours. Mais bon, j'ai insisté. Dès que mes camarades ont insisté, je suis journaliste mais bon. En vain, jusqu'à ce que le bilan était papa béni na bras, je passerai. Il s'appelle le prophète dit de Mouyuda. Pourquoi Mouyuda? On a eu à voir ça l'autre fois, dans un témoignage. Un témoignage qui a fait pleurer, qui a fait couler de larmes. Une personne aujourd'hui, il est là, il met de belles vestes comme d'hab, mais avant il était chégué. Avant il était dans la rue. Avant il habitait. Le locutant Toya la qui signe place à l'offre dans le magasin. Son frère. Son frère, dans mon magasin, il s'en a magasin. Pour notre soirée, le bureau Mouassika, bureau il y a Théodore Bilamois. Oui. Prophète dit aujourd'hui bonjour. Bonjour, bonjour. Bonne santé. Et par la grâce, tout va bien. Amen, amen. Il connaît belé. Il connaît belé, ma casse. Et puis témoignage. Oui. Et puis témoignage, il y a un abus de Tikarabiso. Oui. Azangi même na CRK. Oui. Azangi même na. Et lamba où il fait beaucoup de c'est ça, oui. Akunda kene lamba ni nesus. To somara donc lamba kala. Ça l'est passé. Lamba kala ne to somi to kilo latisi et puis la Bible en dit n'est passé plus aux événements passés. Mais considère plus ce qui est ancien. Donc so on a débit. À un moment ça fait mal, ouais, ça se comprend, ça se comprend. Bonne église, bonne et puis il y a une nouvelle, si je peux l'annoncer ici. Oui, église est bien, église ensemble est bien parce que mon on a protéger en dans la zone qui qu'on a kozango. Azo continuer à protéger l'église. Dengue to sola qui noyo. Donc je ne crois que où est le deuxième tableau dans les cas la net. Oui, la net. Banda kenzamba bengangai. Donc et ça penda façon nanga été. La TV. Oui, mais ce qui na yé na leki et ça pour nzambe nda tindinga na un message et puis parce qu'il y a pour linga qui na les kalisus. Ah ouais. Parce que insista qui penda. Ça fait vraiment un bouton dans les caisses. Belle cravate hein. Belle comme d'hab. Non, où est Zabilo Mokile? Aujourd'hui, il y a Believe TV. Believe TV, Believe Télévision. C'est arrivé comment? Oui, Believe. Bon, tout ça, on a appelé ça mais merci parce que ils ont un résultat, il y a crainte Nzambe, ils ont un résultat, il y a Boula Nzambe, ils ont un résultat Ngolo Nzambe, et puis na bato ba sunga kibiso na musika pour na kosa la chaîne wana Believe pour na kosunga penda orphelina oyo to kambaka oyo to zakanango. Oui. Donc Believe ils allaient déjà en cours, ils ont déjà ils ont fonctionné déjà. Na bi ke to tina okuna déjà, oui, to tina okuna. Donc Believe ils allaient makamutu, ils ont le cas normal. Donc sauf que ba makamba mikende tozo manqué na bi ke bato ba banda ki yango puis soki nzamba sala bango grâce to koyeba aussi ça makamba wana nyonso. Très bien. Alors on va pas prendre trop de temps sur ça. Église parce que tout ça dans le mois d'avril bientôt là été batubele ba kitara moi qui au balandara biso balinga pe bayaka. Excusez-moi comment on appelle place Tongezali. Adresse église ça. Oui, église to sombi sikoyo toza na commune ya Ngaba. Commune ya Ngaba avenue oui place to sombi na église. Nzamba ça bona. Uzaka fazer. Uzaka mobola. Bien sûr. Est-ce que vous avez bien sûr. Babola pe bana droit ya miracle. Babola pe bana droit ya bikamu Nzambe et surtout bato ndenzamba lokoti. Bato batama na crainte Nzambe. La Bible dit dans le livre correctien, Nzambe jamais azoka bato bakoka. Azu bazo ba pas confondre bato maele, azu ba faible pas confondre bato makasi. Donc biso tozana parmi bato Nzambe azo bakoka te pour à confondre bato bakoka. Donc c'est un peu ça. Et zaki na ndeko moko pe, ndeko moko nde asaki biso bolamu. Très bien. Asaki bolamu parce que tozaki déjà ko préparer achat parcelle. Achat parcelle parce que ton est ko fouté là. On a préparé déjà achat parcelle mais
possibilité ça là qui pensa mukie vu que charge est tellement belé charge est tellement belé ko kamba bana ozo kamba bande ko ngai bana oyo tozwaka ndembo on peut biso to uta ko kamba bango c'est pas facile kamba bango c'est pas facile alors nangina profiter na pesa maman Mbo Julienne aza maman OP azwanga bokolanga alors tant on a beaucoup la bateau on comprendre que beaucoup la bateau c'est pas facile Très bien. donc c'est pas facile maman wana nzamba pambola ye maman Edith Poupou maman Kelvin Poupou papa Ferdinand Poupou nzamba pambola ma famille wana parce que ko kamba bateau ko bokola oui bangwana Très bien. ko bokola bateau ce n'est pas facile alors et salagi kependa moi baisser kota muke ko bokola parce que place peut tourner ko foutre la côté orphelin il faut qu'il longwa parce que mukolo lo pango wana kufaki et le pango wana ezaki etika le la famille faki bateka donc et ça qui moi benzame ko ça la grâce et ko somba le pango église toza siko na ko bâtir yango tozo déjà ko tonga yango Ok. donc malé maison qui indépendant. Je profite aussi de cette occasion de dire merci à celui qu'on appelle cette dame, non pas parce qu'elle a l'argent, mais elle a l'amour des gens. Émilie Maïma Setsi, merci à toi, et puis à Madame Jessica Longonia, mes sincères condoléances, et notre fondation Action Rap, depuis Canada, merci à vous, Madame Hélène Kanumbi, merci à toi aussi pour cette initiative, d'être toujours avec nous, merci à vous. Alors, l'homme de Dieu, permettez-moi de suivre cet élément avec vous, Oui. avant de côté la révélation, message au Yakinango, tout là, nous, élément, il y a moi le colon. Est-ce que ça infirme à tant bonne église? Il n'y a pas vraiment. J'aimerais que tout commentons ensemble avec vous. Suivant cet élément, on se retrouve tout juste après. Je me dis, fille à moi, il ça aussi quand on voit province. Précisément, province, il y a maman dans les mots. Ne fille à moi, il ça. Alors, à jeune maman. Il y a des 6 mois. Fille à moi, il ça bloqué. Fille à moi, il ça sacrifié. Mais ce qui est dans un prophète, nous sommes dans biso et qu'on nous awa et qu'on libère mon awa dans le village. Fille au moins na oya so fille ça pour moi botama na côté. Mais nous tous les côtés na vie. Et les ça. Nous ndoki ndokuta. Venga. Va. Va. Voilà, merci, on est de retour sur ce plateau. On a eu à suivre cet élément. Et c'est une carte église. Hein? Oui, On est dans l'église. Infirme. Problème est qui? non le problème est que ce qui est très important et ça Église fait comprendre que la spiritualité est là avant même qu'il les a. Gloire à Dieu. Avant Zamba que la likolo na c'est spiritualité de Jésus. C'est fort. Et beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens oyo bazo se donner na makamuso sans que koko na ba recherche il y a Saint-Esprit pe komi pesa na crainte ya Nzambe pe komi pesa na Bible en fait que Nzamba tombola la spiritualité na vie ya moto. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs, ils se donner corps, âme, esprit, na kokene koye ko la théologie. Théologie c'est bien. Théologie c'est bien, mais théologie ba ko pesa yo diplôme ya papier, mais ba ko pesa Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Ba ko pesa Saint-Esprit. Problème ya mono eza ke banda botama. Ti a komi na 3 ans wana. Ayebini batambola kate. Azana makolomi balé, makolo pesa makasi. Mais à chaque fois télé marapona ko tambola et ça na esprit moko pour kokota na vie ya mwana wana pour na ko neutraliser et puis quoi ça kende malade ndeke nde tout monde na au monde na bilili wana. Mais lorsque baye na ye, je me souviens encore zaki qu'il était dimanche. Et ça qui est extraordinaire. Et ça qui est extraordinaire. Pour na coopérer makambo wana na Nzambe, il faut y ba malamu ni neza spiritualité. C'est ça. Esprit ni ne ko fandi sa vie à moto et marcher te. So on a connaissance et loko wana o ko chasser on pe malamu. Et loko la bayaki na ye et pas ya maître spirituel. Le docteur. Le docteur. Et loko la Nzamba za ki présent place wana. Tu yebaki ko kabula entre vie ya mwana wana
na esprit ya mabe pour na ko activer Saint-Esprit molimo nzambe ekota na vie na ye po pesa makolo oyo mwana wana azwa ki asika banda bota matia ko kisa 3 ans wana ezaki mokolo liboso ye atambola na vie na ye. Gloire à Dieu. Et puis kotambola na ye ya libela yango wana atika su kozonga na sete pour afanda suba mema ye parce que to yeba ko kanga ba esprit nyonso mabe oyo bana ko dominer na vie na ye. Beaucoup de personnes oyo bazana bango na capacité osa makambo ebele mais ezana ba esprit oyo zo fandisa makambo na bango kimia afin que tambola te. Et soki okute na moto azana esprit oyo supérieur que esprit oyo zo combattre yo c'est facile de délivrance. Mais soki okute na oyo bona bon bango na bango le moko c'est difficile. C'est difficile parce que Satan jamais a recobudi sa royauté na yemoko. C'est difficile papa. La Bible nous dit simplement dans le livre Actes des Apôtres, Pierre alobi na moka katana temple à la belle, je n'ai ni or ni argent, c'est que je te le donne au nom de Jésus-Christ. Pierre a na quelque chose. Et Pierre il savait très bien que esprit on a nango. Si on a déposé on lui colla via moto au fond de son amabilité. Il faut en marcher. Et battre belé baté aka nzambo no bakuta na yete. C'est fort. Nzambo no ba monate. Papa, où eza ngolo roté parce que il y a des choses bana nzambe bazola nanga o nzamba salaka o même bato bautaka libanda ba yepe ba témoigner bazongi. Il y a des choses ya bato belé oyo nakuta na bangote et nangina personne merci parce que émission liboso salisa ngawa eza na bato ba benga nga pe babika. Gloire à Dieu. Eza na bato ba benga pe babika eza na ndeko moi si na France nzamba pambola mama Mireille Kaketa akomaki tina niveau ko yebisanga ke papa na futelo billet pour ya place nazali. Mais vu que je suis responsable nazana mukumba munena kosala. Donc pesa mi non tango tende na tika bana nzambe. Na ndengo voyage apela ndengi na ya ngoboya kana. Non, ko voyager na ndengi nanga c'est trop dire. Nga ezana eloko moko te na vie nanga o na sala ka sans que na ainsi de l'Éternel. C'est arrivé comment cette spiritualité de comprendre que ces gens bizarres m'ont molimo. Que tant se fait ba kene ka hôpital. Ba cheta mususu ma benete lo mo bo télé. Parce que je suis communiquer avec cet esprit. Non, parce que je suis un homme spirituel. Je suis un homme spirituel. Nzambo nga no salela aza omnipotent, omnipartout, omniscient. Esprit eza kati na ngai. Et yebi nion surtout na mbala moko. Satan zaka partout te. Satan za omniprésent. Mais omnipartout eza nzambo tout te yaka. Onga na salelaka. Oya zwanga bisika na uta nde na komi. Lorsque na kute na mwana wana ya muke. Na comprendre que esprit o eza kati na ye. Eza esprit nzambe te. Po na mona ki yango na nzela esprit o eza kati na ngai. Et le quoi na mona ki yango na zaki pe na pouvoir déjà kolongola ngo. Gloire à Dieu. Père ko ça que via mwana wana ezo makola ko tambola. Voilà, merci beaucoup. Là c'était pour décortiquer cet élément avec vous. Et à mon parce que moi montant dans telle vidéo, je me suis dit comment ça joue la spiritualité. On est toujours dans le cadre de la spiritualité, hein, spiritualité oui. Dans l'église. On aura aussi parce que c'est un élément monsieur sous. Non, c'est un attends monsieur pour y habiter, mais dans ce qui encore grâce à DT, il y a Believe, il y a tout. À son biso il y a moi bah élément wana DT Aris. Il y a son biso, mais ils ont moi piège hein. Non, pas le problème. Alors c'était arrivé comment avoir cette révélation au moment qui tombe sur Pesati. Oui, effrayé même dans l'amour autant na ukaki. Gloire au Seigneur. Message nous même le peuple de Dieu. Papa, tout d'abord, je bénis Dieu pour la grâce à Salangai. Grâce à Salangai et nazo promettre nzambe liboso ya batuni sozo na biso. Na kotika la toujours fidèle ya côté à Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Les médias. Oui. Oui. Papa, ezana mutu moko te akoloba na vie na ye, mutu akisi moko te akoloba kenga na kena ko consulter azate. Azate. Mukolo mutu wana koleka na plateau na bino. Nde na mona peut-être be mission so salaka. Alobi kenga na leka na bepa na ye. Nyonso eza yanga. Liboso l'état liboso nzambe liboso batu nyonso tout. Na ko livrer bepa na ye. Ah nga kasa ko funda ina. Non. Te kufunda comment? Nana nguya wana te.
justice a bien eza nzambe. Donc ceux qui dans le bon parce qu'il y a zate. Ah ok. Mais dans une dimension où ils ont élevé même banganga bakokate. Il y a beaucoup de pasteurs. Nabanda kaba émission na binotro. Balobaka makambo bana fondation na ngote. Bana succès na ngote, bana connaissance na ngote. Il y a beaucoup de pasteurs. Il y a beaucoup de pasteurs. Et l'ingé lobate soko sali sainte no pesi mutu lipa na vino ameli, obi makela su mibengi pasteur. O sali yango pona nani? Na pensée ya nani? La Bible dit faut sali yango pona okanisa ngai. Na ordre ya nani? Na ordre biblique ya Pâques. Non. Non. Écoutez-moi. Là, c'est autre chose. Il y a trois semaines passées, on a zaki na retraite. Après aussi sa retraite, na yeko zonga na ndako. Na koti na sukoli na lali na neko se reposer parce que na zena ba pa na ndako. Vers 12h quelque. Mais na se ya pongi na zaki nango. Na mimoni na zaki isolé quelque part. Et place na zalaki na moni batu bazaki belé. Mais c'est comme si ba bungi nzela. Mais na ba polo batu wana balataki ezaki na ba titre ba kombo ya l'église. Plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Et ngapi na mimoni place wana. Mais na ta o ngai nazo kende pona koma na dimension wana. Nazo mona koma nazo bima pe nazo leka batu na kati ya ndako na ngai. Ba payo ba ko tala biso. Et j'ai vite compris que ezaki suma kamanzo toté. Comme spirituel. Et comme spirituel. Parce que il y a des choses oyo ya makasi soki nzamba linga travailler na yo, il faut comme la dimension ko boma nzoto. Molimo na yebima. Parce que molimo nde ebonge zongi pa nzambe. Molimo nde e coopéraka na nzambe. Molimo nde travaillaka na nzambe, mais satana alukaka ame ya moto. Po ame za na kati ya makila. Mais lorsque moto akufaka molimo directement zonga pa nzambe. Satana azaka pouvoir ko simba esprit. Mais Satan a âme ya moto parce que âme de bonye qui na séjour des morts. Et na mimoni quelque part. Côté na mimona qui peuple ya nzambe bazaki tellement ébélé, mais de quoi bato ba bongi nzela. Mais tant on a tela ba polo ba chemise bato balati nazo mona ba kombo ya ba église oyo etangama na kokite kotanga yango pona ko battre la corps de Christ. C'est ça. Pona respect ya Yesu na biso. Gloire à Dieu. Mais na kati wana na komona beaucoup de pasteurs. Otoyebi ba pasteur, ba grand homme. Otoyebi ba sanza manguya, bazaki ona ebélé. Ebélé. Mais Dieu me dit du yaka. Et tant on a yé papa Brad, na oki passe pour ça ko lela, pour na kota la kufa ya Yesu na croix Golgotha, lelo Jésus azo bénéficier na ngo epa bato mingi te. Na moni livre moko efungwami. Mais na kati ba livre wana na ndiko mona ba kombo ya bato ba obenga. E nga na benga maki liboso pona telema. Na telemi na otala. Bato bazake belé. Mais liboso na biso kuna zaki na 3 ndako moko ezalaki wana, bato ba fandi te. Et puis na moni ba ngombe ba brebis bazo lia matiti moko affaire ezalaki place wana. Bato bazaki kuna te. Na moni basala nzambe batelemi belé. Bato pe bazaki ebelé na sima fulu ya bato. Mais moto otamusa bango azaki te. Donc on dirait bampate oyo ba bungi nzela. C'est ça. Mais moto abengi ngai abando la kisanga. Oyebi oyo nabi na yebi. Abi menga na yebi te. Tanga la kisinga moto liboso nga na yebi te. Nga ndesko na bandi ko poser ba question. Nabi Seigneur bongo yé. Kolo abi nanga na yebi te. Moi je ba pasteur to Papa ba pasteur. Basala nzambe. Basala nzambe. otobenga na mukila sa. Basala nzambe. Ope batombwa mi déjà na RDC. Oba na kombo na Congo. Mais passe na ngeza ki penda ya bango te. Passe na ngeza ki ya ba brebis wana. Ba perdu. Ba brebis wana baza déjà perdu. Baso landa berger mais berger ça sous boson na bango te. Berger déjà quelque part et bisiko berger qui
nzamba oyeba sous berger wana te. Alors ban pate ya nzambe batikali. Nazo tuna bena ba question. Seigneur bongo ye te ye na yebiete. Et bongo oyo o na yebiete. Et j'ai vite compris que o batu bazo mona et ça on nzamba yebite. Et ça on nzamba yebite. C'est là non. Et bon maman il est qui on a évité il y a la question là. Si vous aurez aussi la capacité de nous répondre sur ça. Bah histoire il est qui il y a ba Maikovic, ba Savon Momo na ba nini. Est-ce que c'est ayo tom soyi ba comme on le batté. Mais tout sous ba comprendre monsieur. Les histoires de Vaseline qui s'est passé ici. Il y a des pasteurs aussi. Quand un pasteur dit à l'autre que est-ce que toi tu es spirituel, regarde-moi dans les yeux. Nzamba bisenga bibangote. Ah. Je vous dis la vérité. Bikolo est témoin. Je suis serviteur de Dieu. Oza deuxième fois na ngai. Na leke pa na yo. Pena internet. Pena internet. Banda na bana na nzambe. Oza deuxième fois na leka na net. Na leka te. Na leka te. Moi be mo bola te. Parce que dans un Jésus. Donc histoire ne surtout les cas. Vaseline, yo moko ndeke, yo moko puku. Okinze mon. Nze mon frère Moïse Biato. Yo moko ndeke. Nzamba ebisinga ebi mututi. Nazolo bate oyo lobby. Mais nazolo ba mutu na saelaka. Un bon serviteur a coûté rendre programme. Donc il y a un sala au babisi a sala. Mais il y a tika programme ti. Moi je suis serviteur de Dieu. Au sala au bâtiment. Non sala ka au babisi na sala. Gloire à Dieu. Donc c'est tout. Ce que ça lo mona banga ka izanzambo lokotanga na se o akomisanga na zalo na tika ye. Banganga bazaki na pouvoir wana ti. Kuti ma famille zaki na pouvoir wana ti. Les seuls muto zwinga komisanga onga na zale c'est Jésus-Christ de Nazareth. Naza défenseur ya Jésus. Le docteur. Donc na nyonso wana nzambe nda ebisenga ebi mutu te. Ya vrai. Ainsi dit l'Éternel, on ne peut pas douter de ça. C'est Amen. Voilà. Vous avez dit un truc, une chose, excusez-moi, que au mimoni nzoto na yo ebima. Na bato bazala kiwana ba moni ndengo zo bima. Ton esprit est sorti et puis eye ba bato wana nyo sauté. Bato na tout zo ba bangote. Et monate. Oui. Yo mo poko motu na ba question. Oui. Est-ce que oyo te? Ba histoire yo les gars awa wa ba pasteur nyo so wana. Nzamba ebisenga ebi mutu te. Nento la nilo mo siko parce que to comme na suka, to chité. Cette personne est morte dans votre église. Oui. On peut dire mourir comme ça, triste et tout. Mais par après, il s'est réveillé. Vous étiez dans votre lit, au Kouï. Mais, au Mimoni, oui. C'est deux choses différentes. Parce qu'il y a le corps et l'esprit. Oui. Mon n'a pas été quand l'église. Oui. Le corps et l'esprit est tombé. La personne est morte. L'église péningale. Oui. Suivons ensemble cet élément, on se retrouve tout juste après. Et ça pour mon kiliba et tous ensemble. Et ça l'esprit des morts lui perd ses corps. Lui perd ses corps. Au nom de ceci, je te le donne. Lui perd ses corps. Maintenant. Voilà, on est de retour. C'est un peu effrayant. Aucun des ni n'est de quoi comité n'est pas. Problème est ça comme yeba oyozali.
problème est ya komiyeba. Paul a lobby marchant selon l'esprit. Je suis un homme spirituel. Et dans la spiritualité, dans un esprit où il est supérieur au-delà de l'esprit de nous surtout. Et n'a pas diriger, n'a pas kamba, n'a pas sa ordre dans la spiritualité. Écoutez, je me souviens encore, une fois dans la retraite, avant de répondre, na mimoni na kati ya vallée moko et na kati ya vallée na mimona ki wana na moni banzela nyonso to ezaki okanga. Et sengaki na ngana se présenter. Et tant na telemi na lobi je suis un homme spirituel. Je suis prêtre et sacerdoce royal. Les prophètes Dido Muyuda molekisasa na mboka. Défenseur à Jésus. Na lobi na esprit ya likolo ya mabele ya mai ya bazamba bofungola nzela. Et na pesi ordre et puis nzela na nga directement fongwami. Et puis na continuer route na nga nazaki na ngopna ko sa mission on en a ko kino sala. Et lorsque moi na oyo tomoni azo kangama na kati église azo bimisa déjà esprit na ye, ce sont des choses spirituelles. Et je ne crois que beaucoup témoignage ya maman na ye moko. Maman na c'est en face de Dieu. Et problème ya moi na oyo bandi lorsque nga saki moi voyage moké à Dubaï. Ndé moi na oyo saki frappé na l'esprit mauvais. Mais l'esprit oyo bana ko frapper moi na oyo saki l'esprit ya famille ya tata na ye moko. Ba zaki na besoin bazo molimo moi na wana. Ba récupérer âme ya moi na wana. Mais le jour où ezaki le jour moko ya malam pona bango mbezaki mbeba pona bato ya misala mabi. Ekutani na moto molimo moto nzamba tomboli patie likolo na spiritualité. Et j'ai vu comment esprit ezwa ko zwa vie ya mwana wana pona obimisa ko kenango. En pleine prédication. Et le kola misu nanga déjà ezaki ko funga beka ezalaki te. Nazaki na capacité à travailler dans le domaine spirituel. Pour qu'on récupérer déjà l'esprit à moi na wana bana ko kenango dans la kati ya vallée. Na kati ya cimetière. C'est là ton esprit sorti. Oui. En plein culte. En plein culte. Jésus a dit esprit du Seigneur est sur moi. Lorsque esprit ya Nzambe kiti likolo na yo et kiti po kamba esprit nyonso tout o eza place wana. Soki Nzamba za place wana. Nyonso tout eza na se Nzambe. Et lorsque esprit wana eye ko zoye pezo bimisa ye esenga ki ngapi na bima pona ko kene ko landa esprit ya mwana wana ko récupérer yango ko zongisa ngo na nzoto na ye. Soki na salaki yango te engaki ça la défaite na kabana Nzambe. Parce que Nzamba perdaka te. Gloire à Dieu. Nzamba perdaka te. Et sorti aussi de ton corps. Na bimi na katsa nzoto na ngai. À plein kilt. Il y a des personnes au bande ko mona ngaka ke papa na biso atelema azo continuer côté ya. Papa te mazo continuer sa musala Nzambe. Mais ngai moko nazaki sous place wana te. Il faut na sala musala ya Nzambe. Ya kulanda am wana place ke. Yesu azo bisa Nathanaël na lobi bando zaki na se ya nzete ya figure. Nga déjà na monakio. Azaki place mona na Nathanaël te. Bisiko Yesu azalaki avant mutu wana longwa place azalaki aya vers Jésus. Esprit à Jésus déjà et baneko diriger bisika azalaki. Gloire à Dieu. Et baneko kamba déjà place azalaki. Et nazaki na dimension ko bimisa esprit na ngai. Pona ko landisa ngo mwana wana o mona zo perdre déjà molimo na ye. Azo kene mama na ye azo lela mwana na ngai azaki na maboko. Na obungisa ye. Mais le corps est un homme spirituel azalaki wana. Oyo zo perdre. Il faut na travailler na spiritualité na zongi solo yango. Parce que spiritualité nde ejiraka nyonso tu. Nyonso to mona ki wuta na monde mona na kate. Nyonso to mona ka. Et wuta na monde mona na kate. Na ko préférer un jour mon koloko zwata oyo osananga émission en direct nengeza boye. Osananga émission en direct comme ça aux ba numéro ya bateau ba mboka différent. Hein? Ba pays différent. Comme ça obenga bango ngana biso makambo ezo sala ba mboka pe na ba ville na minute wana. Nde okondima makambo na webisa. Zela nazi na fandi ya nazi numéro ya noko na biso moko yo yebite na yebite na ndio benga obengi ye nga na yebisi ka makambo yo sama ndako na ye to na ville azali yo tuni ye na mupanzi batie caméra et puis appeler son réponse kasi yango na makione ko te ba yango obenga makione Nzamba esenga yebi bango te muto il faut affoxer
parce que ça nzambe te Francis Joël a celle qui wana na pe nzambe ayebisa ngai bimutu te nzambe ayebisa ngai bimutu te. En tout cas, il y a à boire et à manger ici. Mais ça, quand on est mort au chambre 26, il y a un groupe qui a salade. Non. Un numéro, mon quoi? Papa, je suis prêt. Chambre 26, il y a un autre. Papa, je suis prêt. Na bateau on a monaki. Baza mukiye pe mingi ba ibanite. Oh, nzamba bia yibi bango. Oui. Et puis nzamba lobi qu'il faut bosser l'effort, beaucoup mana bandako bisika beaucoup kende wana. Papa, tout ça oyozo mona Bible déjà ezala na avantage ya kolobelango. Ba oyanga ba koyebana. Et bokoyeba nzete ba mbuma na yango. C'est ça. Dis-moi, on est arrivé à la fin. Qu'est-ce qui est entre ciel et terre? Et ça n'a l'esprit où ils ont dirigé. Cet esprit-là est sorti. Oui. Tu n'étais plus sur terre. Oui. Comment est-ce que patate? Oui. Oui. Qu'est-ce qui est entre ciel et terre? Le problème est que il faut y bello comme papa. Tous en l'esprit à maï, tous en l'esprit à zamba, tous en l'esprit à cimetière, tous en l'esprit où ils ont force à représenter. Où ils ont dirigé entre les colos et na mabele na 4-4. Hein? Où esprit où simba qui répond à la prière de Daniel. Qui nous a mis fatinda ange moko, Michael a sauvé Gabriel pour amener ma réponse wana et pas ya Daniel. Et entre les colonnes mabele, où est tikali otozo mona, eza o ezate. Entre les colonnes mabele, eza na ba esprit où ezo tepa place wana. Nous avons beaucoup de chrétiens, bananza mebele maka connaissance. Ils ont dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et belé bazo zouate o ba senge panzambe. Parce que entre ma belé na likolo et un esprit où ils ont konza place wana. Donc au tindi message le souki. Et souki. Comme pas tatate. Non. Aucun problème ya mutu zakati tango asambelaka. Mais problème ya mutu zakati tango nzamba répondre kai. Tango osambela problème te. Et ke nango. Prière ke nango. Mais tango nzamba zo répondre. Ndezaka problème. Satana oui. Satana tout l'esprit ya mabe eza na problème na réponse ya prière ya mutu. Et kolongona ngana ebisayo kolongona ngai kokende kozwa esprit ya mwana wana pe kozongisa ngo c'est pas facile. Mais le kola nzamba zakati na biso. Et bien on dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Tinde ngomoni ke esprit ya mwana wana zongi pe mwana wana zongi na maboka mama na ye. Beaucoup de personnes ont une prière mais na travail qui peut oser qui spiritualité parce que Paul a dit marcher selon l'esprit. Na travail que oser spiritualité. Très bien, merci beaucoup. Aujourd'hui, vous avez à vous défouler, hein, à parler. L'autre fois, vous avez pleuré. Aujourd'hui, au moins, il y a eu que Naïb Wangote. Notre rubrique vrai ou faux, comme M. Nasuka, juste avant, on répondrait. Numéro de téléphone, un message. Tant que tout le monde a capté, à Benga, à l'Andesuna Bokebi. Parce que la TV, tout le monde a pour Bino Bomo Kanisa Biso. Tout le Bakaka, message. Un numéro de téléphone au mtu moko aluka benga yo ayoko ta mususu na permettre mtu mwa za posa ba prière, orientation et tout. Bon, on a qui n'est pas peuple nzambe corps de Christ surtout que Jésus Christ est Seigneur. Partout bisika bozali, bana nzambo basambelaka bolemba prière te ezate que église nzambe bébé mais batunde bazaya ko beba. Mais église nzambe eza saint parce que mukolo nango aza saint. Mukolo nango aza saint. Batunde basé à Kobeba. Et Bible dit simplement que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Très bien. Et dans samba nzambe que année 2022 eza année où nzambe akobimisa na mpoa saba oyaye pe ba oyaye te. Et année 2021, année 2023, 2024 ekozala année moko ya kufa ya makasi ya kokota. Liwe kokota makasi pa bato mingi boyebi ke babinga mabasa na nzambe année 2023, 2024. Des années wana ekozala année moko penza ya makasi. O nzambe ako frappé. Là nzambe azobimisa et puis nzambe ako frappé. Et prophète abimal boso ape plan nzambe pambate. Ce qui prophète abimili boso ape plan nzambe abimaka ainsi dit l'Éternel. Nzamba ebisinga na bisa corps de Christ union surtout. Bato bazo ndimela ye, bato bandimaka na ye ke bo bangelo côté. Bo se décourager te. Église na ye za saint parce que yenda komisa église saint. Mais bon ça là attention mingi o bazotambola na kombo na ye
batu nyonso bazobima obuzo bezobima nzamba lobi na nga yebi bango te nazaki na nzambe a rendez-vous na yokaki nzambe na monaki nzambe na solaki na nzambe pe na tunaki ba question mais na ba question nyonso on na tunaki pa nzambe nzamba yebisaki nga na batu nyonso to bazofingisa kombo na ye ayebi bango te misusu bazosala yango eza satani azotinda bango bongo parce que le quoi batambola na kombo nzambe bafingisa kombo nzambe mais nzamba yebi bango te et nzambe apambola bino bo continuer ko sambela bo continuer ko sala nzambe et soki yesu masiya zongi te soki apesi susu permission ko ya awa to ko ya mbale ekoya nzamba apambola bande ko nyonso tu oyo basungaki biso pour na chaîne na biso Believe Télévision partout bisika bozali monde entier partout bisika bozali maman ni bobo et maman Mimi bobo papa Cédric Kayembe papa Masamba nzamba pambola bino chaîne na bino Believe Télévision ezawana tozana lisusu na besoin ya ba matériel tozana besoin ba matériel soki nzamba pesi bino lisusu ba moyen apamboli bino bosungi yango suna ba matériel et nzamba pambola bandeko nyonso to basungaki biso pona achat parcelle et surtout penda na kopesa merci pe na ko sambela lisusu pona papa Cédric Kayembe nzamba pambolo pona musama makasi zo sala parcelle des gens to sombaki yango na cirque bomona ki yango to bandi pe déjà musala to bandi déjà ko telemisa déjà bibende pona kotonga parcelle na bino musala ya nzambe et avancer nzambe a pambola soki nzamba pamboli bino lisusu kotonga ce n'est pas facile kotonga ce n'est pas facile bo contribuer nzamba kozanga te ko pambola bino et mbote na ba bandeko nyonso tu ya orphelin o basunga orphelin na bango nzamba pambola bino bo continuer ko sala ndenge bo sala ka yango dernièrement to ko yamba papa Gilbert awutaki France akiti na orphelin yiwana asepeli na bana afete na bango et ça qui malamu na miso nzambe et soki yesu azongi te continuer ko sala nzamba lola akozanga te ko pambola yo merci. Voilà numéro de téléphone. Oui, numéro de téléphone est allé plus 243 85 26 78 320 plus 243 85 26 78 320. Voilà, on est arrivé à notre rubrique vrai ou faux. C'est déjà la fin de cet entretien avec vous. Vous êtes prêts à répondre en vrai ou faux? Je suis prêt. Solo. Oui, je suis prêt. Vrai ou faux? Omona ipe kombo ya Moïse Mbi. Nzamba esenga bi mutu te. Vrai ou faux? Dido Moyuda ozarana bakisi ntango ba spiritualité. Faux. Vrai ou faux? Dido Moyuda le prophète. Excusez. Voilà, ça est fini pour aujourd'hui. Merci à tout le monde qui a comment on dit ça en français? Bon, je vais le dire en lingala et puis l'interpréter encore en français. Libaku. Libaku na français zarani. Libaku na français zarani. Occasion. Oh, aussi. J'ai écouté la même occasion. Voilà, ça est fini pour aujourd'hui. Merci comme ça. J'aime vos commentaires. Quand vous allez mettre vos commentaires là. L'autre fois, j'avais parlé de le barbe. Vous m'avez dit non, Brad, on parle de la barbe. Ça fait tellement plaisir quand vous nous suivez comme ça. Merci à tout le monde qui ont eu l'occasion de suivre cette émission avec nous. Merci à toute l'équipe de Chimsou Télévision. Merci à Eli Elias à la réalisation. Merci à Denis Monsolo, l'homme de Tintin. Merci aussi à... Et c'est notre CG aussi. Merci aussi à Chris derrière la caméra, à Chic Moukadzi. Merci, Prophète Dido, de répondre à notre invitation. Merci. Si Dieu ne revient pas, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours connectés sur cette chaîne. Chimsou Télévision, la chaîne qui nous ressemble. Merci à l'assistance de l'homme de Dieu, Pachi Bomolo, avec nous ici. Bon, voilà, je ne voulais pas, mais je l'ai quand même fait. Il est venu nous rendre visite. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo.